Kabasele kuya na mai. Kabasele est pianiste, il y a René Soso Pembe. Mais est-ce que comme le roi, moi j'ai tombé honnêtement crime robot et contre Ngambo pour ne pas citer les noms. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Hein? Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Soi-disant Kabasele kuya na mai parce que baninga ba organiser un festival, le roi Mboule beta ke 400 ya maman. Bango kutu bazala mo avantage bango bazong sel bango festival obani la ke bo biso double stade de Martyrs to lo bate poani double stade de Martyrs bani la ke onzela moko ya bango ku bazong sel excusez bango bazong sel bango po bango baza basolola na bata ba gouvernement bango bana ba konzi mais noir petit mais noir netini mais noir netini noir baninga baza ba visa te mais qu'est-ce qu'il fallait avoir na ambassade ya ba pays nyonso to wana to ya na maramwana fallait n'a rien avoir fallait la chancellerie à sala na chancellerie ta sala maison Schengen te az ambassadeur parce que tout le monde d'abord orchestre pour avoir un visa il faut être crédible tout court faut être crédible yo ta crédible te ba pe visa ndeni faut être malade pour une fois mon konzi na nga fallait pour pas na o sala na vie na nga en tout cas nzambe vazong c'est la rebelle skokri wana ngai mokote na ba yorobo na ba manike na biso nyonso na ba njora yenda ne poto ne héritier mais il y a 3 mois mais il pas fallu avoir 5 ans oye nesinga na nenga mabete ba bota la biso ba comprendre nesinga na pena na besoin poser ba question ya polémique te mais tant otangi ba yorobo otangi banani mais nazolo ba biso oyo camionnette mbola banani balobi nazolo ba biso oyo fali asali biso grâce même camionnette mbola wana fallait ba kala mais fali asali y compris banati lokole. Pourquoi aujourd'hui fallait l'écarter na ba master naye ba proche naye ba to bazala naye lelo bato na ba komi lelo musika naye pourquoi kowelela lokoso ça sert à rien à répondre à bango o asali alobi tiki ka bongo sile camionnette mbola yo bakanga ki na paka matete alanga dindat so fallait te wana sta bosanya abosani lo fali moni ngai na vie na loba moni bon ezapeka normal bambuma mabe il faut longwaka donc camionnette mbola mbuma mabe oui soki muta komi na niveau ya salelo be mission ba propos tenir na eza bien te c'est kala déjà mbuma mabe yorobo pe mbuma mabe yakudu ya mabe yorobo depuis bambuma mabe banda ya F victime ba liboto na mona mbuma mabe makase ebimi na F victime ya lekina manike na kimbuma mabe mais yorobo aza ngra o biso tuto yebi yorobo aza parmi bambuma o elingaki enuire bato ba heureusement que biso pe toza bato ke yo mona no yaka omona biso yorobo na fali bazaka na problème te yoro ateka nde mwasa warion na te va même ikop na oteka basa Kinshasa na poto ateka mwasa warion moko boye pa ba sénégalais bande kwa sidiki dia bate batimbela non ye biso to na Paris biso nyos tout MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, merci. Naoye baki boza belé ya rotala biso ya Rolanda biso. Merci mingi pour la confiance. Merci na bato tout baza scotché cimenté à ce net moment ba Rolanda biso. Un grand merci à maman Mami Wanja, la première dame d'Orléans. Merci beaucoup pour la confiance. Un grand merci à l'honorable prince Tokuzu na onyo sotuzo sala. Na mwana na yo leki na yo nyo sotu ya yo. Vraiment merci beaucoup l'honorable prince Tokuzu au respect. Et puis un grand merci à Ogoshi Erna Bordeaux, mon vieux, à tous les jours, Ouazalawana, toujours, petit nanga, boboto, tokosala mnene. Boza belé, obo soutenir Arabiso, bolinga Arabiso, un grand merci Nabino Nyon, surtout Bota Labiso. Très cher ami, aujourd'hui on va parler de Fally Ipupa. On va parler de l'aigle, de la musique congolaise, pour ne pas dire africaine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Gauthier Bilele. C'est un ami pour moi, c'est un frère pour moi. Aujourd'hui, Naye, Tosolat, Tosola Marambo Itali, Fally Ipupa DiCaprio. Donc, Aigle, Gauthier Bilele, moi, na poto. Bonio. Mobutu, pepele. Calme, hein? Ouais, de fait grâce. Na moni poto solo lia. Ouais, bah, quoi d'avutu, kat. Parents français. Normalement. Toyoka kaka. Pour Aigle, flash, Gauthier Bilele, la santé, Gauthier Bilele. N'habite Marmoro et Kende. Babi, la vie,
merci pour kolandanga penati na couloir des artistes ça l'a bien et puis Yami Balé na lobby na activité nyonso tout na cop nyonso tout au salaire na mokili il faut considération so considérer ga musala no nzamba ochalo boko kende liboso voilà voilà ko na pena félicitations merci poto monyo nengo bunzi na nengo komi place komi yango moni lelo na komisa poto Transco avion Roma Transco grâce à Fali Popa. Grâce à Fali Popa. Et puis, maman a Nana Ketchup et fan à VIP international, Queen Mad à la reine mère, maman Mokonzi. L'américaine. Deux fois, à la commission américaine. Je peux combien américain? Pas américain, un de ces 4 matins, je serai en Amérique. On a un visa États-Unis. Yuzara en Europe. Schengen. Au sol, on a un continent. Vérifier. Ouais, au sol, on a un honorable Prince Toukous. Prince Toukous, honorable Prince Toukous, il faut tout naer. Honorable Prince Toukous a voyé Bissau et puis joyeux anniversaire. Papi Kadima de Bundes. Papi Kadima de Bundes, joyeux anniversaire. Trop de bonnes choses. Aux Zangakina année, on Zamba Pesayo, à Barcelone, à Coxa, Posana, joyeux anniversaire encore une fois. Papi Kadima de Bundes. Merci. Voilà, Ike. Côté Bilil. Ouais, c'est normal, les arabes façon, vous comprendre Bissau. Toi, on a fief, toi, on a quartier. Quand tu as au Qatar, tu es arrivé beau. Ouais, les arabes qui sont salés dans le monde, ils peuvent makambo. Tu peux comprendre que tu as la fief, tu voilà, voilà. Côté Bilé, les tokens de 207, vraiment félicitations. Kabassé les couilles à la maille. Félicitations, et pas la Bissau, tu n'es pas René Sosopembe. Tout le monde fallait abeti featuring 207 na René Sosopembe et Simbi. Et on te passe félicitations. Ouais, félicitations par rapport à Bissau F victime, c'est normal pour fallait pour pas hasard. Tant qu'on a longola ba kombe be normalement bengue père des opprimés avec raison. Mon inde qu'on a Bissau René Sosopembe. Ne pas dire que 207 cas esthétically et l'autre chanson au EPC Makambo. Ça l'appelle sous la banzembo au tam sous PC Makambo les gars 207. OK. Mais la minute au pena azu vola bien. Amati pena qui vraiment tout le monde va concert VIP. Voilà, et ça la maintenant en toque sambonda $50. Tout le monde a présence, il y a prêtre nion surtout y compris il y a Martin Bakole. Patrick Bakalos. Encore une fois venanga Bakalos, Patrick Bakalos, merci beaucoup. Et puis sous le Kaouka par Zouzou. Zouzoulé. Le Kaouka par Zouzou et puis na bosanité mon continent diatila mère nanga nana boduga et puis na retrouvaille et puis batutu balinga massa tout ya fali honorable prince Toukous bazalaki honorable Papi Kadima de Bundes tozalaki wana et puis toalaki belé ba ya Willy Okango ya Brazzaville ya Willy Okango tozalaki wana donc c'était vraiment bien passé bon. Merci beaucoup encore une fois, félicitations à René Sosopembe. À continuer sur le travail pour ceux qui travaillent à se dire et qu'il y a les sous sur les katam sous 207. Kabasseli, koya na mai. Kabasseli est pianiste, il y a René Sosopembe. Mais est-ce que comme le roi moi j'ai tombé honnêtement crime robot et contre Ngambo pour ne pas citer les noms. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Chacun portera son propre fardeau. Bino wabi soi-disant Kabasele les couilles na mai parce que baninga ba organiser festival, le roi Mboule beta ke katsango ya maman bango kutu bazala mo avantage bango bazong sel bango festival obani la ke bo biso double stade de Martyrs to lo bate poani. Double stade de Martyrs bani la ke onzela morot. Ya bango ku bazong sel. Excusez, bango bazong sel bango po bango bazaba solola na bata ba gouvernement bango bana ba konzi. Biso to na biso mais fallait payer noir petit. Mais noir netini. Mais noir netini. Mais noir baninga bazo ba visa te. Mais qu'est-ce qu'il fallait avoir dans l'ambassade ya ba pays nyonso to là. To ko ya na mahamwana. Fallait n'a rien avoir. Fallait la chancellerie à sala na chancellerie à sala maison Schengen te as ambassadeur. Parce que tout le monde d'abord orchestre. Pour avoir un visa, il faut être crédible tout court. Faut être crédible. Yo ta crédible te ba peu visa ndeni. Faut être malade. Parti c'est au ba to livrer Masalanga frère nanga Gogan ye wana azuba visa ba ministère na mais non rezakité. Félicitations pour l'héritier tu as déjà annoncé qu'il y a azuba visa mais le reste c'est tel que Fabregas ça soit qui visa te pour un ministère et puis Ferrego la paix ça qui va visa te azwa qui ne ba visa mais ba visa ba avion et ça la 2 jours likolo. Donc premier voilà mon homme donc il peut sali 2 jours likolo. Comme si poto nzela makolo. Yanga zara fier en tout cas velanga fali pour pas merci beaucoup merci encore une fois mon continent nga fali pour pas
na o sala na vie na nga en tout cas nzambe vazong c'est la rebelle escroquerie wana ngai moko te na ba yorobo na ba manike na biso nyonso na ba njora yenda ne poto ne héritier mais il y a 3 mois mais pas fallu à 5 ans lelo njora lelo tonde na vandi boye so na excusez so na yoki ka na na besoin na ko monoftamo na sombi bien na kena monoftamo bilele oyeke nesinga na ndenge mabete bato baotala biso ba comprendre nesinga na pena na besoin poser ba question ya polémique te mais tant otangi ba yorobo otangi banani nazolo ba biso oyo camionnette mbola banani balobi nazolo ba biso oyo fali asali biso grâce même camionnette mbola wana fallait bagaye kala mais fali asali y compris banati lokole. Pourquoi aujourd'hui fali il est écarté na ba master na ye ba proche na ye ba to bazala na ye lelo bato wana ba komi lelo musika na ye pourquoi kowelela lokoso c'est pas que fali nda sala ba mabe non papa n'habite yo so mona muto osalo mabe afutele billet azole au visa afutele hôtel apesi on mbonga ba séjour est-ce que ba sala muto mabe bongo n'habite mabe ya bongo vraiment est-ce que nani sa mona mabe mo ya bongo ke na pesi mbongo na futele au billet na pi mbonga ba séjour ya vanda na zole au hôtel yipsa na ba news to na sali wana mabe nini netu mto ko salo biso nde to zongusela kae tobi maben gratis tobi maben grave verrier. Est-ce que c'est lui-même fali nde aza mabe to ba proche ya fali nde ba osala batu mabe nde ça ke batu ba kende musika fali c'est pas ça mutaza parfait azate mutu nyonso za na malamu na aza pe na mabe na ye mutaza parfait azate mutu nyonso za na mabe na ye na malamu na ye poso totali nani camionnette mbola azolela na kombo ya proche ya fali est-ce que wana za fali proche ya fali za fali te. Mais il fallait aussi à moi non, avant moi dire bien sûr mais c'est qu'on ceux qui yo sala qui proche ya fali wana mabe donc fali fa lo bagaka po yo zananyo so nganga mobwe ndé mona bayana ti lokole donc au moins que fali azana mo a dire na ba makambo wana mais azo tikala toujours silence c'est comme si ça moi 12 moko boye makasi ndezate po ça lo beza mais makasi ndezate moni batu musupe baza ça sert à rien en répondre à bango o asali alobi otiki ka bongo sile camionnette mbola yo bakanga ki na paka mateta alanga dindat so efali te wana sto abosani lo fali moni ngai na vie na loba moni bon ezapeka normal bambuma mabe ifo longwaka donc camionnette mbola mbuma mabe oui soki mutu akomi na niveau ya osalelo be mission ba propos tenus na eza bien te c'est kada déjà mbuma mabe yorobo pe mbuma mabe yakutu ya mabe yorobo depuis mbuma mabe banda ya F victime ba liboto na mona mbuma mabe makase ebimi na F victime ya leki na manike na mbuma mabe mais yorobo za ngra o biso tuto yebi kotopo kenda kina mutu abenga ki o mutu alingaka chelo mbongo yo na boyi na ye mo mobina 207 yorobola aza parmi bambuma oyo elingaki enuire bato heureusement ke biso mpe toza bato oyo ke yo mona noyaka omonaka biso yorobola fali bazalaka na problème te yoro ateka nde mwasi awarion na te vamema ikope na oteka basi ya kinshasa na poto ateka mwasi awarion moko boye pa basénégalais bandeko ya sidikidi ya bate batimbela ye noye biso toalai na paris biso nyonso tout wana yorobo dernier jour tozalaki nde ezalaki na bruxelles na galerie na chaussée de Wavre et pas bah na lupanga ba vena biso na opesa mbote vena biso putain comme ba vena biso dadem poko pas ba vena biso dadem poko masaya on montambo na tête tenda ina pesa peut-être tenda ima boko banque mbote et pas dernier jour na zagine na chaussée de Wavre na et pas ba dadem poko to beti biya po bazaka na terrasse mo wala na chaussée de Wavre place vena biso zakai ba baso ando ça fait vert pas ba chez l'Empoko chez les Masaya pas ba dadem poko to beti ne biya revidé et puis to kabwani so talika mwana mbali boye tina poto otekaka basa bato ateka imo si mwa wario pa ba sénégalais bande ko sidiki dia baté nde pesa y retour ya za na problème na biso te ya tika nde oteka basa bato donc bon un problème na roté qu'est-ce que moi j'ai un problème parce que oteka basa qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Yorobo qu'est-ce qu'il fallait pour pas avoir on peut évoluer côté Bilele merci beaucoup on peut évoluer parce qu'à part wana il y a des choses au fallait ça là tout le monde à part concert il y a Nani il y a René Sosopembe
vraiment il est qui bien mais tout le monde sous soit ça l'émission moko Fali azo s'exprimer en anglais na habité oui na kangi miss na fongoli na bi vraiment Fali speak English o ba mise belé bazo nyo kwama omoni na vie na vie so na besoin ya koyeba il faut apprendre bon na on va apprendre te ba on tout bazo apprendre na taille combat moto te mais celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Na vie so on a besoin au apprendre quelque chose il faut apprendre donc ya omoni Fali ya to benga ka sota ba niveau donc azana facilité monde entier à s'exprimer devant parce que anglais on est aki ka voilà ça que moi na ya mais non on les a monté te anglais ya mona ko former phrase déjà différent. Oh, yazo lobaneza émission mobimba. Donc Fali speak English. Donc kota cours anglais. Mais normalement, si vous avez besoin de il faut apprendre. Au kota cours anglais, il y a mamba sonité, même cours en français. Ils ont sonité, ou comme bilingue. Ils ont sonité, so lingo apprendre quelque chose. Donc c'est qu'il y a une mission sous bayoka soni pour kota cours. Bien sûr, rebelle. Basé belé. Donc tu vas le français. Tout le monde a hérité le français, Fabregas le français. Non sous. Oh mais bon on est surtout le français, même faire rigolo le français. Est-ce que petit Fali de Beauvoir le français? Est-ce que tu as pas compris français Guillaume? On dirait Mabidi. Les dit y a des mots. C'est faire rigolo le français. C'est n'importe quoi. Déconne ou quoi? Il y a un to go vendre et puis là tout ça la conversation na français. Ay bon français pourquoi école français a na classe ya pototé. Na école français a na Kinshasa na Congo yo yebi to vendre na bandal to vendre na bandal tant on a dans la classe na la ta uniforme. Oui et puis na la ba na classe na biso. Lelo fait rigoler en bas classe na classe na biso lelo ebele na école nini lelo ebele ba député national lelo ba sénateur ba masalanga lelo ba chef ba communal. Exemple honorable Christelle Voanga c'est mon ami. Honorable Christelle Voanga on appelle Simbote. Donc ami nord de l'école. On appelle Simbote na honorable Brice Mouyaya. Honorable Jareld. Harry Popol Meong appelle. Harry Popol Meong avait Harry Popol Meong avait Eric Meong na Zagino de à Bruxelles et puis il avait Charles étranger. On ba relation na ngo wana. Ba te bele batanga te école ni neti yorobo. Par exemple na zone na yorobo maternelle na tanga ngwa. Oh mais yorobo français non? Yorobo le français. Papa Burkina oh ba ivoirien là. T'es à l'oba français. N'importe quoi. Il y a tant la goma. Attends la goma à l'école ni bon, il y a nous musée soirée plein côté ni. Musée Laurent Désiré Kabila soirée yorobo. Pour yorobo ça biso ya na musée. To banana Rolandela na moni un jour dala yokana bisao. Ezaka na manifestation moko boye sala maka babenga bango batu bakinda ma manifestation na mingi ezaka bano babenga ba M17. Ba M17 est bana au parti musée Laurent Désiré Kabila parce qu'on a parti on a M17 tant Joseph Kabila célébrer on a genga kati yorobo kendaka ken piana kendaka de nani comme nani o musu nani comme nani Patrick Adogwa kendaka Saïdi ba kendaka ya batu ba yina musée na masala biso moko gelor ba memara na Léopard za ko ramasser de ballon wa chesa biso bia ba yamba ballon ba ekime kota maboko ye pa za ka dogo. Voilà, Gote Bileli, merci on est tangate maternelle la tangate. Bon français ko loba ko il temps. Na Brazzaville ba te belé ba loba français batanga. Kende Brazzaville mo na muto s'exprimer bien en français même moi na sirage matanga neta. Français la langue muto to dans ko e bango oui. Au Kenda de Brazzaville, au monde arrêté na Brazzaville, attends mon pain coupin, un pain béré, demi pain bourdonnier. Au monde a mais il faut d'ailleurs pour na mutna ça ka ba recherche. Gote Bileli. Aujourd'hui, Fali Ipupa, oui, vraiment ça là ba marambo, il y a belé, il y a bien, vraiment félicitations naï, mais on a remarqué ba date nenge ya bandaki ba date, mais apparemment comme si Azui baisse morbo na maramba ba vente ya ba billet, je sais pas. Oui, tout le monde a bêta qui ba You Arena, ba Accor Arena, tout ça là les cas bien, mais ba date union surtout les qui o etikali o, mais ba date ya ba Bordeaux awa, ya ba date moitié en France et puis na ba date soit date en France c'est na toi à Marseille, toi à Lille. Et puis toi en Nantes. Mais apparemment comme si ba billet était gamate tandis que billetterie font même banda kala maramba billet au moni biso to apparemment comme si bozu moi crise biso zora crise to moni nga Gauthier on a vendu nga jou Fali pour pas beta la Défense Arena écoutanga na Paris na kata salle
Donc nandimate marambo ngana mona na kata salwana. On a mona na salwana na salo ngana mona nandimate. Mais est-ce que ça évolue quand même, concert? Oui, ça évolue, ça évolue. Pour bâtir sous la date aux États-Unis. Oui, Babiletere, ça allait sur vérifier bien par rapport à la date, n'a pas bien de caméra qui pour n'abuser qui n'a bien. Pour bien te dire comme mato qui t'a tout tout là. Mais fallait te bien monter sold out. Apparemment comme c'est un concert, soit bêta, ça va sold out. Fallait Azamutu, Azanzambete. N'est pas obligé que tous les concerts fallait faire ça à sold out. Mais il y a des concerts ok, fallait pour mon avoir salle peut sold out, c'était moi yo na concert au money plein. Et c'est normal, mais il y a des besoin à présenter talent naé, à présenter la bonne musique oyo ba wario ba lingaka ba ndeko naé ba lingaka. Donc c'est tout hein. Est-ce que yo oyebi que fallait beta concert moko boye batu ba ya te si je me trompe parce que Olympia te Zénith. Batu ba ya te ma beta ndule. Et puis l'équipe sous une émission. Ça la n'est pas piaka. Oh. Est-ce qu'il fallait les lois ça là sous fallait serwana pour Olympia calculer déjà les. Mais ils ont banque ça binoté. Ndenge dans la crise. Parce que dans le monde déjà annonce déjà à Stade de France, je sais pas pour la 2025. Est-ce qu'ils ont un buzz ou ils ont vraiment réellement date à c'est pour cela. Artiste nions tout a évolué à beta Stade de France. Sur Hollandais liba tout ba oyebi ça sur le beta Stade de France, il faut beta ka tourner la France. OK. La province wana. OK. Et ça le quoi toujours donc de quoi annoncer message moko be pas ba fanatique au bazan na ba province wana ke. OK. Toujours beta Stade de France voilà. Donc beaucoup de la place hein. Ko bangela yango te. 80 Martin Goudo Sinango 2 jours. Wanasko Mboka Bagims. Yokana bisa Mboka Bagims bien sûr, mais ngala ndima te ke fali pour pas retourner ça. Wembley ou à Londres Arena. Hein? Arena Wembley ou à Londres on ndima te pour kuna ba pays anglophone. Mais ngana to mona ba image, ngana to zala o mona. Moni tant nzamba lobi ke zayo, ezayo ya on a réussi à battre mettre faut que chaque chose a son temps. On doit prendre tant on a personne m'a force à en sauter. Tant on a fallu, mais ne pas dire que fallu il restera pour toujours. Il y aura aussi des mystères qui vont venir plus au baro ça la plus que tant sous au fallait ça la lelo. Na oui que baninga ba CP ba date net you arena you accord arena baninga ba tu oui que moi billetterie qui est bien. Le problème te bango ndeko une place ba vendre faut ba lo ba. Bango kunde ba vendre faut ba lo ba merci fali. Nde ba vendre faut ba lo ba merci fali. Bien mais fali. Soki lelo bango nyonso bazongi ko beta na poto faut ba lo ba merci fali. Faut pas le dire merci fali. Fallait vida churamboma, fallait vida bokechu. Fallait mutazong sa musique na poto ngana to. Ye bien ngo yango moni nazo senga ba musique congolais nyonso il faut bo luka enveloppe bo chaka moi quelque chose bo pesa fali dim. A mérité. Dim. Dim ko? Fallait soit dim. Ouais, va zo dim. Ye mutazong sa musique na poto. Et on faut appeler dim. Mais normalement ce qui était fallait ende na yo esina kufa kana ba mise belé ba banda dia ko lela. Ba beta même pas na bochwana. Le lobo zui moi chance. C'est nini? Ce qui était di kapendenga yo esina kufa kala o. Donc c'est-à-dire que ce qu'il fallait que la mission sur ma carrière monsieur Sila. Congolais na minute obo ba lo ba to na ghetto. Yo uta ko mona tout à l'heure ba kala mingi ta ozo mona ba ivoirien ba Davido ba beta biso. Uta ko mona to uta ko mona ngana yo. Maintenant ka fali a lobi ka ke bloqué. Tant ka to bloqué banzela ba concert ba poto o ebimi efungwa mi obemba mobo omoni lelo yoyo ka suba biloko wana lelo mona teke musique na biso ezongi na mwa mato ya bato c'est grâce à Fally Ipupa mais malgré donc ces musiques na minito na république na billetterie ou pas Fally Ipupa il restera toujours Fally Ipupa et puis méga star grand star ya République démocratique du Congo apparemment comme si ba kabasser les ba mobeta bino aleki tout le monde na République démocratique du Congo na minito les ba kabasser les ba mobeta bino pour gagner la billetterie banane kabasser mais billetterie ou pas moko lo ba sala ki sold out otala été boye ba benga ngoni mbuta lombi ya lo ba beti sold out mais soko tali bo c'est Jonga c'est manani mbuta lombi Jonga benga fabrica c'est mbuta lombi Jonga Casino de Paris. Jonga. Bon me mama be hein. Jonga. Ta sali soldat ta sali plein. Sold out doit play Jonga. Jonga on peut na zo beta. Emilia.
Diabétique Casino de Paris. Tout le monde est basé déplique pour Manias. Chez Jonga. Oh, et c'est quand vient là-bas, on crachagi. Vient là-bas, ganga. Bah, animateur, bah, vida, bah, c'est le animateur, bah, si là, bah, allez. C'est le halo, bah, le crachagi, bah, la concert. Mais ça va, n'importe quoi. Ça arrive à tous les musiciens. Et bon, est-ce qu'on va finir à battre point ici, ça arrive à tous les musiciens. Pourquoi est-ce qu'on se met à salaire où il y a fini? Là, depuis que c'est qui est là, au image là. Félicitations vraiment donc Gauthier Bilé les toki na biso na suka donc na habité exaucé donc vraiment toki na suka vraiment merci mingi mais Gauthier Bilé je sais pas ba souffler biso lo moko na yebité boto za na matanga. Maman présidente Mimi Chikeva, paix à son âme, maman Abana, tu es toujours là. Vraiment, donc, tout le monde qui va t'amener surtout pour matin, mais on nous a appris qu'il paraîtrait Fally Ipupa l'avait abandonné au moment où il avait besoin de Fally pour n'avoir visa. Mais na oyebisao eloko moko moni mokili ezaka bato fo baloba deuxième Paris na nga ona OK Paris totelemi ngai petit na biso mo Yasmine Samba na Mimi Chikeva Yasmine Samba présidente na Mimi Chikeva na presse na dilation na staff mo bato totelemi boye Chikeva mo balongwe na presse bake basoli mpanzi o banda solanga na ebité. Est-ce que comment est-ce que Fally Ipupa peut abandonner Mimi Chikeva et puis à ça là bas obsèque mo ya niveau wana non. Je n'ai pas bah faut le minerve mais bah lingi to so c'est quoi le bango au moins de toza biso mbale beno ebiselo mon frère nanga un jour nde tozala na boye mutu mususu mona so lelo nde lelo par exemple ndenga na boye so bando raconter mutu ba passe na mona na ba côté na outi mutu so boya boya makasi mais or que yoza muto yo ndo yebi c'était bilela on mérité akembi fort na kopo. Nous tous on a vu Nengo Banda Debi na yotina ne lelo comme lelo boy. Donc félicitations. On se comprend. Banda peine à fier non. C'est que tala tatala oyo Fally Ipupa salelinga. Bon c'est que 1000 chèques Mimi Chikeva 1000 chèques maman présidente. Wana za ba tukaka ba les zones de mon za presque qui na za problème ba visa ya on desali que si wana desali que abela AVC Mimi Chikeva na nature na déjà ba na poto ebele ba ebi Mimi Chikeva déjà na nature na déjà ba te bela poto ba ebi Mimi Chikeva alingane ko vanda sous trop na poto te pour comment plus ba activité ne mingi comment ina ngo awa comment ça ba faire ne mingi ah OK pour ngana banda za ne trop trop presque chaque jour. Nini récemment à 5 Warrior na kermesse de la place. Oui, après voilà nani na pas béni les visionnaires, place à Salagi stand na Ezawana et puis to kutane dernier jour nga to kutana Chikeva le samedi. La pesimbo de na mama o to biso to voter biso nde ba Warrior net ngai pena na da parmi bato na luka na voter yenda remplacer mère na biso Mimi Chikeva. Chaque CPI. Oh, je sais pas Chaco. Chaque CPI, tu as la besoin. Ouais, biso. Chaque CPI, yo pena ozo. A remis maman présidente. Tozo voter ndeye va comment chaque CPI, moi c'est mon reçoit de cas dessin. Moi c'est son de cas dessin et puis na bo sanité. Ba tutu balinga Gauthier Bilele yo poto chité déjà. Ba tutu balinga Gauthier Bilele yo bana tout à Paris. Velanga Gilbert il connaît, papa grand joueur il connaît. Gilbert il connaît na Bobini. Mais expliquez biso kotwana obayi kenon ndia boye Fally donc par rapport à ma maman présidente. C'est ma maman présidente ezala ngwe côté ezala batu oyo bazobeta masola Mimi Chikeva. Bava na été, basola na été, balia na été, metanga kufi ba komi ko étaler ville na yo des oreilles. Oui, que Zamba pesi karapamba te. C'est-à-dire que moi pelisse moto te wala bazamba kala. Bazamba lelo mo zika pamba net bazamba. C'est la vérité bazamba zika en Europe wana za mo eleki ka makasi. Donc en bref Fally n'avait pas abandonné Mimi Chikeva. Ezalo ko zo bisango mwana mukia beta mbunda bakolo babinaka wala bambunda kala. Mimi Chikeva n'avait pas un problème. Rien à voir, aucun problème avec Fally Ipupa. Na mama visa. Azalaki na ba problème neta msusu ya ba papier na mais problème que kozana na Fally Ipupa rien. Et puis mamba visa ngo yango mona ke soke za mamba visa ke mamba visa mais na ndimite ke bembe kozonga poto
ezalaki nango eloko te ezalaki nango ata mosuku ya mwa babilo mwa bamike ata mosuku baformalité nde tobengaka kaka we mais eloko eyalaki te. Voilà, vraiment pour finir tomonaki anniversaire ya bébé na biso comment elle s'appelle encore la petite ya Oasuka. Il a fallu Aigle. Malka. Ouais. Donc, il y a qui n'a pas pu aux États-Unis. Normalement, on y va en français, on va en français. Anglais. On mange les chèvres quand il est chaud. On va aller en tabatant les moto. On y va dans le rôle bana lwa ba malka na ba bano ba opesa ba valeur ba père na ba onde tout. Mais à promettre de tout monde ba petit na biso ba exaucer na ba gladi ba opesa pas Vincone. Ça déjà. Mais malka à promettre par rapport à Yana na carrière musicale dans la vie artiste. Tout le monde est à Yemba, na Stade de Marseille, Yemba bien, mais par rapport à son grand frère. Bon, l'essentiel quand il va m'emballer, bana art na nzoto. L'essentiel quand bana art, mais tous les là. Voilà 2-3 personnes na batutu. Ouais, na pesivé na Gilbert, il connaît na Paris, papa est un grand joueur, il connaît, Gilbert il connaît, on a na Bobini, on a, bah vient na tout ya Bobini, Drancy, Pantin, donc bah frère na tout et puis na pesimbo te na maman bota maître Gims. Maman l'a gel face na venabiso ma feli na pesimbo te na bike le banquier et puis Nixon Tekasala Junit Balondo ya bijou grand frère propre ya bijou Chika yango wana puis na bosani te di mokekola Alpha Morfli Beverly Kafuba Junior Gabana, courage, mon frère. C'est Toukouzu l'honorable. C'est Toukouzu, et puis mettre Ogoshi Air à Bordeaux. Donc, non, et puis venir à Doudunze et do Kamaneka Bordeaux, na Bordeaux, et puis Batutu Balinga Gauthier Bilele, pourquoi pas à toi, Fred Antir, le cœur. Ouais. Merci beaucoup, maman Mami Wanjape Otalabiso. Pour le chien, la bosse, la patronne. La patronne, il y a dans Orléans. Na fungoli chaîne yo moko mona o comparer to émission Gauthier Bilele la salara na o abango. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Gauthier Bilele pour la disponibilité. Très cher ami, donc là c'était Gauthier Bilele de la part de l'artiste Efali pour Pato Solonae. Donc vraiment Nassir Bozaki, scotché du début à la fin pour Bolanda. Très cher ami, merci Ming pour la confiance. Nabino Junior Dao toujours à la présentation. Babi Moussala. Hein, Msalande. Et puis na bo sanité pese la mbote pa Chimène Mbala Birode. Chimène Mbala Birode puis place des artistes. Place des artistes Barombo Chikwenta. Toujours. Bo sai mokili na. Voilà, merci, check. Bye.